Bandeko batali ya radio télévision Kimbangiste mbote na bino. Lelo tozali bongo mokolo mwa dimanche 17 octobre 2021 na kati ya paroisse na biso ya Paris Saint-Ouen. Mateya na biso ya mokolo ya lelo ekopesa mabongo epai ya mama diaconesse Dilweki Jeanne. Oyo akotangela biso bongo na Psaume 33:12, Exode 21:17, Ézéchiel 18:21 à 23 et puis 2 Pierre 3:9. Totombeli bino bongo bolandi bolamu. Merci. Latina,
N'hésitez pas, oh mon frère, oh ma soeur,
Nasuka ya likambo, bilembo bya
likambo bilembo bya molimo ejali komonana bilakisi ete tokomi na suka ya likambo bilembo bya molimo ejali komonana bilakisi ete tokomi na suka ya likambo tojali kokende bana tojali kokende bana tojali kokende solo na suka ya likambo bana tojali kokende bana tojali kokende bana tojali kokende solo na suka ya likambo bilembo bya molimo bijali komonana bilakisi ete tokomi na suka ya likambo bilembo bya molimo bijali komonana bilakisi ete tokomi na suka ya likambo mingi bajali koloba ezalaka se bongo sikoyo bokosutuka nzambe akosaka te mingi bajali koloba ezalaka se bongo sikoyo bokosutuka nzambe akosaka te mingi bajali koloba ezalaka se bongo sikoyo bokosutuka nzambe akosaka te mingi bajali koloba ezalaka se bongo sikoyo bokosutuka nzambe akosaka te bana bilembo bya molimo bijali komonana bilakisi ete tokomi na suka ya likambo bana bilembo bya molimo bijali komonana bilakisi ete tokomi na suka ya likambo tojali kokende tojali kokende tojali kokende solo na suka ya likambo tojali kokende tojali kokende tojali kokende solo na suka ya likambo bilembo bya molimo bijali komonana bilakisi ete tokomi na suka ya likambo bilembo bya molimo bijali komonana bilakisi ete tokomi na suka ya likambo bilembo bya molimo bijali komonana bilakisi ete tokomi na suka ya likambo bilembo bya molimo bijali komonana bilakisi ete tokomi na suka ya likambo bilembo bya molimo bijali komonana bilakisi ete tokomi na suka ya likambo bilembo bya molimo bijali komonana bilakisi ete tokomi na suka ya likambo
Zamba kwanda ena mambu mengi matuzungidi mao songezelemo yufu yoyo kufungira yo makasiko mkungu zenu zitatu za mlongo se ye mwana ye tata mwandavula tata nzambi mfumu wetu Yesu Kristo tata Simoni Kimbangu tata kisolokele lukelo tata dialunga na kiangani tata diangenda kuntima belu batatu balongo na tata Simoni Kimbangu kiangani ulumbu kya unu tata kya lumingu tuizidiaka mkulukunda mkulusani sina kani benu lubanzambi lufana kene musambulwa tata twavana zana province promesse plutôt beno yebeto vomuna lumbu kya lumingu tuwana nanga twamankanga kuna mongo wa Yerusalemi mkuza sala mambu maya diantete tata mkulusani sina muminkunga dianzole tata mulomba kwa beno prière diantatu papa muwalongi dieno prédication et dian ya musala bisalu bienu salulu tuvene mulumbu kya unu kya tunga nkamba Yerusalemi pasi vompasi zina za beto bandombe ye makanda makaka kadi vo beto tunatabinda makanda mana mpe mabinda mamena ovo beto tu libere ndombe automatiquement tu libere mpe bana bankaka enza ibaki di luvuluzu nza ibaki di luvuvamu idina tukeledia mulomba kwa nge tata mkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulombe na mahonzo amen. tokosenga na ba maman pe ba papa selo baleka pona ko makabo bongo bande ko na biso Afriki batambwisa biso.
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éternel notre Dieu, éternel et Dieu Tout-Puissant, notre Dieu le Père, le Saint-Esprit, Papa Simo Kimbangu Kiangani. Nous te disons un grand merci de nous avoir protégés. Tu nous as toujours protégés depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Merci, Papa, pour tous ces merveilles que tu ne cesses de faire en nous. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est une grande journée pour nous les chrétiens du monde entier. Nous nous sommes rassemblés dans ta maison pour écouter ta parole. C'est vrai, vous nous avez donné cette force. Beaucoup de tes enfants n'ont pas pu, à cause de différentes souffrances. Nous les remettons entre tes mains. Pour nous qui sommes là, vous nous avez donné ce souffle de vie. Regarde les mamans, les papas diacres et les mamans diagonesses se sont présentés devant nous afin que nous puissions mettre quelque chose qui va contribuer à l'édification de cette église. Tu ne profites jamais, Papa, de cet argent, mais tu utilises cet argent pour faire les différents travaux de l'église. Toutes les personnes qui ont mis l'argent et tous ceux qui n'ont pas mis, nous demandons ta bénédiction. Bénissez tout le monde. Les mamans et les papas qui ont fait ce travail, nous vous demandons, Seigneur, de les accompagner afin que plus tard, qu'ils fassent encore un effort de faire encore davantage. Nous te demandons ainsi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et par la puissance du Saint-Esprit, Papa Simo Kimbangu Kiangani, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De Pierre chapitre 3 verset 9. Etangeli ezali boye. Na moto ya mokanda ezali elaka ya koya ya nkolo. 9. Bato mosusu bazali koloba ete nkolo aumeli mpo na kokokisa elaka na ye. Ezali bongo te. Azali kutu kokanga motema mpo na bino, pamba te alingi te ata moto moko alingi bato nyonso babongola mitema. Tobandeli na 9. Bato mosusu bazali koloba ete nkolo aumeli mpo na kokokisa elaka na ye. Ezali bongo te. Azali kutu kokanga motema mpo na bino, pamba te alingi te ata moto moko abunga. Alingi bato nyonso babongola mitema.
na kombo ya tata ya mwana mpe molimo santu amen. Tobonde na kombo misato minene ya bule tata nzambe ko na biso Yesu Kristo tata molimo santu merci. Merci papa Simon Kimbangu Kianga nzambe molimo santu okumisama na yo mpo tozali nzambe yo obombaki biso kobanda dimanche passé ti okomisi biso na dimanche ya lelo toye kokutana lisusu tozomiseli yo merci. Ngai natelemi liboso ya bapate na yo oyo baleki nga na mayele kasi na mokolo oyo lokola epesameli na ngai eloko nini nakosenga na yo papa yaka olata ngai tondisanga na nguya molimo santu nalobaka koya yo kotika oyo ya ngai moko ebima liboso awa te oyo ekobima yo ezala ya nguya na yo molimo santu po te ekoka kosunga biso na bomoi na biso tozali kotambola na se ya ntango na kombo ya tata ya mwana molimo santu amen. Na kombo ya tata ya mwana mpe molimo santu lelo ezali mokolo na yenga tozali kolanda mbotama ya tata molimo santu. Biso tozali kolanda mbotama ya tata molimo santu. Tata molimo santu abotamaki lekolo Yesu oyo biso lelo lingomba oyo ezali lingomba ya toma na biso ya sikisiki ya kolo Yesu ya mwana kolo Yesu abotamaki. Kobotama ya kolo Yesu toyebi ndenge ezalaki. Kolo Yesu abotami, kolo Yesu asali atiki musala na tata Simon Kimbangu. Tata Simon Kimbangu abotamaki aboti bamvoala na biso bango mpe basalaki aye kotika nzoto alobi ke na kobotama lisusu aye kobotama na tata Simon Kimbangu Kiangani. Yango tozali kolanda 70 na ye ezalaki na esengo bato mingi oyo ya biso batikaki mboka bakendaki mpe mpona kokende kokumisa mokolo yango biso nyonso bakimbangiste tokumisaki mokolo wana mpo ezalaki mbotama ya tata na biso. Yango wana tozwi mokanda na biso ya Psaume 33 alobi na biso tozali libota oyo ye aponi libota oyo ye aponi mpo te tozala bato na ye penza. Psaume oyo totangi nakanisi biso nyonso tolandi banzembo eleki awa. Banzembo eleki awa ya masanjoli ya kokumisa nzambe ya kosenga na nzambe. Yango na Psaume oyo ya lelo totangi tozali libota oyo nzambe apona. Biso nde tozali libota yango tozobengama bakimbangiste. Tata na biso asilaki kobotama akokisi 70 ans biso tozali libota na ye. Libota na ye ezali bipai nyonso azokokende koluka. Libota na ye ezali bipai na bipai batu mingi bayebi papa Simon Kimbangu. Kasi biso ye aponi biso tozala bato na ye penza. Yango wana omoni mokolo na lelo mangomba ezebele batu na batu bakena mangomba na bango kasi biso lokola tozali libota na ye tobendani esika ye pesa biso toya kosambelaka mpe kobondela ye. Tozali libota ya bosantu bana ya papa Simon Kimbangu libota ya bule oyo ye moko aponi. Na ntango ya kala aponaka mpe bato ya Israel. Toyebi bien ke Israel ti lelo ezali biso mpe bakimbangiste tozali na mokili mobimba oyo ye aponi bazali kotalela kaka ye misu na bango mpe ezali kaka epai na ye mpo bakoka kozwa lobibu. Mokanda na biso ya Psaume banzembo toyebi ndenge nini banzembo ya kala ezalaki na banzembo ya sika oyo biso tobandi koyemba. Nzembo toyembi yango mpona kolakisa ke nzambe na biso oyo abotameli biso aye mutu aponi biso tozala libota na ye oyo ye aponi penza alingi nde biso. Yo za mondimi kimbangise yo landi tata Simon Kimbangu na mbotama na ye ya 70 ans aponi ngai na yo bandeko mingi batelemaki bakendeki mpe na mboka ya bule mpona kokende kokumisa mokolo yango. Yango na biso na mokolo na lelo toye kokumisa yango mpo te tozwaki ntango mingi bazwaki mokolo wana bazwaki ntango ya kokende kokumisa ye te. Tozalaki na bandaku mpo tozalaki na esika ya kokumisela ye te. Nakanisi na Psaume na biso toleki
totanga ye mukanda na biso ya mibeko zomi. Exode 20 tango nyonso tu bato batelemaka balobi soki kobima ezalaki kokota mpe ezalaki na mibeko na biso ezali mpenza ete mondimi nyonso akimbangise azali sur akoyeba ke soki babandi kotanga mibeko ngai esiko nasalaka te. Mibeko zomi ekomamaka mpona bana ya Israele me epesamela biso po te papa Simon Kimbangu batuni ye alobi natikeli bino eloko te natikeli bino bible oyo tozotanga ezali nzambe na biso molimo mosantu apesaki biso po te tozwama eza kuna yango nde totambolela na ezaleli oyo ezali na kati ya mokanda ya nzambe. Mibeko zomi epesamelaki biso mibeko mpona yo mondimi kimbangisi ezali mwinda yango kaka moto ezali nzela oyo ekokomisa ye esika ya tata po tomona tata Simon Kimbangu na bomoi na yo ti esika okende komona ye kaka na mibeko zomi. Tozalaka teke nga na poni oyo nga na linga oyo nakokaka ngo te ntango nyonso totelemaka tolobaka tosala effort na kobatela mibeko. Yo moko ozoyebake nga mpenza naza mondimi kimbangise me na point na ngai kimbangise eza kokoka te mpona nini ke natosaka te. Tosa mibeko zomi oyo nzambe apesi biso yango kaka ezali nzela oyo ekomonisa biso tata molimo mosantu. Yango na tango nyonso bazotangela biso mibeko bazoloba biso totosa mibeko yango kaka tango bazolobaka likambo wana yo moko oyebi biso ndenge nini balobela nga ka likambo na osuka nango wana tika na bongisa. Yango na ke toza bandima kimbangise tobongisa tozali komona ndenge bato bazali kouta bipai na bipai. Papa Simon Kimbangu tango nyonso azoloba na biso abi bato ebele bakoya bakotala yo na elateli na yo nelobeli na yo nefandeli na yo mondimi kimbangise soki otosaka mibeko na ndenge oye bato wana baye bayokaka kimbangise asalaka boye te kimbangise azongisaka boye te. Ntango bango baoya baza komona bizaleli oyo bango bayokelaka biso kuna yango to biso tozali kosala ekozala na biso pasi. Yango na papa Diangenda alobaka na biso ke bakobamba biso mabanga na tango toza bandimi kimbangise na tongo batangeli biso mibeko bao bakotaka awa na poto tozokota soirée na soirée ozoyoka mibeko mokolo na misato na ndaka nzambe atongo yoki mibeko soki yo moko pofani na ndako otie YouTube bandi kolanda matei okoyoka mibeko bongo na tango na mesani koyoka mibeko eske na mesani pe kosalela ube kotosa natosa mibeko po ezali nzela oyo komonisa ngai nzambe na ngai molimo mosantu oyo atenga na se ya ntango oyo na mibeko na biso toleki mibeko nyonso toyeba kotosa yango na monene nango na molai nango ndenge ezali mobeko ya moke ezali te mobeko ya monene ezali te. Tozala nde bato batosaka mibeko po soki oza mutu ya solo ozotosa mibeko bokonzi ya nzambe epai na yo eza facile mpona komona yango. Na mibeko na biso toleki totangaki mikanda na biso mibale nakanisi ntango natangi mutu nyonso sa comprendre ke ata na limboli te mutu acomprendre ke na kati na mukanda ya Ezekiel balobi nini. Alobi soki mutu ya mabe atiki kosala mabe na ye nyonso nzambe akolimbisa ye akokufa te. Alobi mutu ya mabe soki atiki kosala mabe abandi kosala malamu alobi akolimbisa ye. Na sene nango alobi nini alingaka koliwa ya mutu ya mabe te. Ngai na tozali nazosala mabe naza nanga kaka naza nanga kasi bazoteya na nkamba ezoteya matolandaka biso nyonso na ndaka nzambe tozaya bazoteya mpona nini totika mabe tosala malamu po te ye alingaka likufa ya mutu ya mabe te. Mutu ya mabe atiki mabe nzambe asepeli na ye. Yo mutu ya malamu otiki malamu ozosala mabe yo nde kozwa liwa. Yango na lobi na biso na mukanda we Ezekiel alobi na biso alobi te
nzambe alobi asepelaka na liwa ya moto ya mabe te. Nga naza mondimi Kimbangisi natelemela kaka mabe. Yo moko oyebi mabe nini yo salaka mutu moko takoki kotindaka yo kinganda asalaka bokingana ngai moko nayebi nga nasalaka yo oyebi ye ayebi ye kuna ayebi mabe nini yo salaka. Alobi soki otiki mabe na yo ye akolimbisa yo okokoma mutu ya malamu. Toye na eglise eloko nini toya koluka kao toya koyoka liloba ya Nzambe na esiko nga nakomaka te Nzambe na nga sunga nga nakoka kokoma. Bato basambelaka bazaka na ezaleli moko na bato basambelaka te eza moko te po ye akosala likambo na ye yo kosala yango te nde Nzambe asepeli na yo. Biso moko tozali komona lokola exemple tokoki kozwa oyo penza ezali clair ya Edingwe. Papa na biso Edingwe mutu nyonso ayebi oyo aza Kongola afandi na Kinshasa ayebi na mae oyo azali kosala. Me lelo oyo atiki ake liboso ya Tata Molimo Mosantu ayamboli biso nyonso toyokaki koyambola na ye. Biso mpona kotubela biso eza pasi. Biso tango toza na Kinshasa feti nyonso elekaka batindaka biso totubela. Nani yango ayaki kotubela na feti oyo eleki awa ya 70 ya papa mutu azate. Yo moko ozomona ke feti munene ya Nzambe na nga azokokisa 70 nani ayaki kotubela pote akota yango na esengo pote akoka kozwa oyo ye abongisi. Tolandaki maloba na ye na mboka Yelusalemi alobi na mokolo wana yo ya botamaki apesi kimia la paix ya mokili mobimba pe atuni bandimi bolingi nini bandimi balobi tolingi kimia yo pesa mena na nani likolo eza ya kofungwama nani azwaki kimia wana kaka oyo alongolaki mabe na ye ayamba kobotama ya Tata Molimo Mosantu ye nde akoki kozwa kimia wana. Alobi bozwa kimia ekita na mokili mobimba biso nyonso tozovivre na mboka oyo tozoyeba nini ezoleka. Tozalaki bato tofandi na ndaku ya mabondeli mpona nini ke maladi oyo eyeli biso ekoka kokende ti lelo tozaka bilongi ya kokanga na kati ya bamasa. Ngai natelemeli mabe, ngai natelemeli lokuta, natelemeli songisongi. Mondimi Kimbangisi bezali nange kokani na mutu oyo ayebi Tata Simon Kimbangu te. Ya poni ozali bota na ye zala na ezaleli na ye Kimbangisi te. Tozotambola na santango tozali ebele tosangani ebele kasi batu mususu oyo bazali Kimbangisi te bayebi Tata Simon Kimbangu koleka biso ba Kimbangisi. Tolandaki mama na yaki na kamba mai oyo ya lobaki eske bapesaki yango na nkamba obi awutaki nango na mboka na ye na mutu na ye po ayebi monene ya Papa Simon. Na mokanda oyo Ezekiel alobi alingaka na ye liwa ya mutu ya masumu te. Yo osali likambo ya mabe omoni ke bapesi yo ntango oza nano na bomoi ozomona ke papa ayokaki yango te amonaki yango te ayebi yango te. Apesi yo ntango otika yango pote alingaka liwa ya mutu ya masumu te. Alobi biso batu ya masumu totika akolimbisa biso. Totangi na mukanda na biso oyo elandaki ya Pierre. Alobi nini kuna na mukanda ya Pierre. Bato mosusu bazali koloba ete nkolo azali koumela pona kokokisa bilaka na ye. Nkolo alobi ezali bongo te. Ezali kutu azali kokanga motema pona bino tokoka kobongola motema. Le 12 ya papa alobi botika bizaleli na bino ya mabe. Alobelaki yango na teme moko papa alobi na biso ke tolongolaka zaka. Papa alobaki na biso le 12 alobi tolongolaka zaka ya mabe.
bilaka wana ezowumela mpona nini mpona ngano Kimbanguiste susi na ye ezali osalaka ntintsani okendeke nkama ozoyemba ozosala kasi ozokoka kotosa mibeko te azowumisa bilaka mpona yo na ngai bilaka ezowumela me bato bazoyoka pasi kasi biso nyonso soki tomoni likambo ye bilaka ewumeli bilaka ezowumela bato mutu amoni ke na mikoki te kilo eleki nga na masumu akei na mboka kamba papa edinga atubeli ye wana lelo akomi mondimi ngano Kimbangiso ba ya pona alobi ke oza libota na nga penza tosalaka yango totelemeli bizaeli ya mokili totelemeli etamboli ya mokili totelemeli mabe ya mokili biso bandimi Kimbangiso esika moso okoma otali boye ope azala ndeko na nga Kimbangiso kimondimi na biso ezalaka tokoti na porte toza bandimi tobimi awa tokomi na nzela toza bandimi te lundi ti vendredi mondimi te kaka mondimi ezalaka dimanche kasi ye alobi alingaka liwa ya mutu ya masumu te azotika biso towumela mpona nini ke alingi te tobunga tobongola nde mitema papa nakamba alobi mukolo ezaki ba rencontre tozolanda alobi toza ba témoin na Kinshasa papa kei alobi mingi alobi limukili mobimba bino nyonso boya otonga kamba Yerusalem toza koyoka mutu kingani protestant catholique nani azotonga Yerusalem pona nini aza aposa bato nyonso bakoka kobikisama kasi ngai mondimi Kimbangisto soki likambo moko ekiti awa ozondima te ke mondimi Kimbangisto mutu asali yango bizaeli na biso eza kaka kote bizaeli na biso ezali ya kimondimi te kasi ye alobi na biso le 12 alobaki na biso tolongola kazaka wana lelo toza le 17 yo ozaka na kazaka wana kazaka oyo ye alobi tolongola le 12 yo ozali nango soki yo longoli nga na longoli kimia ye kati na mokili kimia ekopesa makaka na biso bakimbangise mutu tokopesa yango po te soki totamboli na bosolo ndenge elingi tata molimo mosantu topesi kimia jeteki opesa biso nzembo tosengani tala nanu bizaeli ya bapakano kasi na likomba ya koloba yangolo bandimi tala ndenge bobungizela olingo mibeko misala ebesangela bino bobwaki yango bandimi bokomona bilaka balakela bino olingo mibeko misala ebesangela bino bobwaki yango bandimi bokomona bilaka balakela bino likambo ya pasi pe mawa ezali kati na bino bandimi ya nkolo boyebi malamu ete lingoma ya nkolo nakoma na ye Kimbangu euta na lola ezali bule bino pe esengeli bozala bule kasi botala ndenge botongani na mikumba ya masumu osala na mosala ya nzambe ya solo kasi bino bolingi te bokamani na misala mabe suka wapi umbana bino umbana bino suka wapi umbana bino umbana bino suka wapi umbana bino umbana bino suka wapi somo obongo liposa ya nzambe bandimi
awa botonina mabe koswana koina na bitumba kawelana katina ligomba ya nkolo oyo somo bobongo liposa ya nzambe bandimi nakosepelisa bino ndenge nini ebana awa botonina mabe elobeli mabe nateliya mabe kindoki ekobona ligomba ya nkolo oyo somo bobongo liposa ya nzambe bandimi ebele batondani na mikeko na bandako na bango mawa bana banda ya nzambe ebele liboko suka wapi na mikumba na bino ebele batondani na mikuma na bandako na bango mawa bana banda ya nzambe ebele liboko suka wapi na mikumba na bino ebele kati na bino bazali kobongwa na magando mawa bana banda ya nzambe ebele liboko suka wapi na mikumba na bino ebele kati na bino bazali kobongwa na makoi mawa bana banda ya nzambe ebele liboko suka wapi na mikumba na bino okangisa maye malekaka na ntango ya nowa soloma mpe gomora awa bazalaki kotosa maloba ya nzambe boyebi basilaki ne bazalaki bitela bulokola bino bana bobombana botika bisalasala ya mokili oyo ezali na yango na suka soki bomote mokolo lokito ekondinda bokosilanye abana okanisa maye malekaka na ntango ya nowa soloma mpe gomora awa bazalaki kotosa maloba ya nzambe boyebi basilaki nye bazalaki bitela molokola bino bana bobombana botika bisalasala ya mokili oyo ezali na yango na suka soki bomote mokolo lokito ekondinda bokosilanye mingi kati na bino bazali koloba ete bilakaki umeli kolobaka se bongo likeseni ezali te tokokoba se kosala masumu soki likeseni emonani nde tokobongwana mingi kati na bino bazali koloba ete bilakaki umeli balobaka se bongo likeseni ezali te tokokoba se kosala masumu soki likeseni emonani nde tokobongwana nani ayebi mokolo likeseni ekomonana omokili botika makanisi ya bozoba mpe ya bonyama bobongwana nkembo ebelemi bobongwana bana bobongwana bana bobongwana bana nkembo ebelemi bobongwana bana bobongwana bana bobongwana bana nkembo ebelemi bobongwana bana bobongwana bana soki
Merci Jeteki. Makanisi tolandi nzemu. Zwa ba chapitre wana oyo epesameli biso kende meditango yo moko na ndaku na nzembo yo landi otala esika nini yo kolongola kazaka na yo wana. Alobi tolongola kazaka pote kembo ebelemi pona biso. Papa alobi totika mabe pote esika tozokende ekoyinda kaka. Alobi sauf kipe. Tango ekoyinda batala susu yo mundimi akimbangiso bando potambangu. Tolandi nzembo. Na Matei soko zue loko te nzembo pe esili kote ya yo. Pote banzembo na biso toyembaka. Bato ebele babongwana bakota lingomba pona nzembo. Nzembo na bakimbangiso yembaka ezalaki kitoko ayekolanda. Nzembo soki etei yo te mwa muke oyo zwi na Matei yeko akote ya yo. Tolongola kazaka oyo nzambe na biso alobi pote nkembo ya bongisi toko akomona ngo. Soka azowumisa bilaka na ye ezali kaka pona ngai na yo tozoko akotika mabete. Me aza kobondela biso le 12 oyo ya mbotama na ye alobi na biso kaka tolongola kazaka topesa kimia kati na mokili mobimba. Biso tosengi kimia ye pasengi kimia. Esika tozali kokende na esika oyo ezali te ekoyinda kaka. Yende nzambe ayebi, yende amonaka. Nakanisi tolandi malamu nzembo ndenge epesi biso. Ngai na yo soki tozali kaka na bizaleli oyo elobami na kati na nzembo. Totika pote ye alingaka liwa ya moto na masumu te na kombo ya Tata Mwana Molimo Santo. Amen. Totelema tobonde. Prions Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Ne nous soumette pas à la tentation, délivre-nous du mal. Car c'est à toi appartient dans tous les siècles le règne, la puissance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tata Nzambe, yoka biso mawataka tolonga na pasi tomoni tokoka komona mboka ya bule mboka ya banshelu biso pe toyembela bokonzi bisopeto sanjolayo mboka ya banshelu bisopeto yembelayo na kiti ya bokonzi bisopeto sanjolayo Tata Nzambe yoka biso mawatata tolonga na pasi tomoni tokoka komona mboka ya
na kombo ya tata ya mwana pe ya Molimo Centre. Toleki na deuxième partie ya culte na biso ya mokolo lelo isika tokopesa na basango pe kopesa na mboti. Kimbangisme oye. Oye. Kimbangisme oye. Oye. Kimbangisme oye. 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 Espoir du monde, Église universelle. Nkamba oye. Nkamba oye. Nkamba oye. 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 Yerusalemu diapa likundanga ta. Fumu Yesu etata mwanda vile. Papa Simo Kimbangu Kiangani oye. Papa Simo Kimbangu Kiangani oye. Papa Simo Kimbangu Kiangani oye. 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani mwanda velela. Wazola. Wale bizola. Kaka ye kaka. Yandi kaka. Yandi kaka. Yandi kaka. Saint-Ouen oye. Saint-Ouen oye. Saint-Ouen oye. 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 Paroisse pilote de l'Europe. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Centre touti kolanda matei ya mokolo lelo dimanche le 17 octobre 2021 et pesa melibiso na mama diaconesse Dilwe Kijane atangeli biso successivement na mikanda miye Psaume 33 12 Exode 20 1 à 17 Ézéchiel 18 21 23 pe asukisi na Pierre 3 verset 1. Natina ya bosenga ya nkamba ezali kosenga biso tozala na observation ya mibeko bolingo pe misala pamba te tozali bandimi esengeli totambola lolenge elongo bani tokokende na lombango na tina ya basango tozali nango to ba communiquer o etali paroisse bureau paroissial ezali ko rappeler na biso banso bandimi ete to futa carte ya bundimi na biso to carte chrétienne. Pour la kofuta ba carte na biso esengeli to kutana na mama catéchiste Micheline Mikala ya zomi kuna na chorale ya Koreki pambate mbule zali ko kende na suka to zali ko rappeler na tina culte matinal paroisse a zali ko organiser culte matinal chaque mercredi na vendredi de 7h à 8h na bureau papa maman pasteur on se pose dans la salle botelema to pesa bino mbote sauf papa pasteur évangéliste. Topesa batata pe ba mamanga nzambe mboti ya isengo na komba tata mwana pe Molimo Centre na komba tata ya mwana pe Molimo Centre. Merci. Sikoyo tosengi na bambuta ya bureau paroissial bisika bozali botele matopesa bino mbote faki. Na révérend Romain Kambale, pasteur évangéliste, pasteur paroissial en intérim, Tiko Télématope Sayombo, Tefaki.
Tobondela. Nakombo misato abule tata mapi tata molimo santo. Nzambe wa biso tata Simon Kimbangu Kiangani tike to sanzo la moko misama. Na bolingo monene ozali kolakisa biso bana bayo. Obatile biso poso mobimba. Okomisi biso lelo mokolo yenga bo santo. Yonde solution ba problème na biso. Tomi pesise pa na yo papa. Yoaka osalisa biso. Nalingi nalendisa bana na yo na mwa muke ona koloba tikete olata ngai nzambe wa ngai maloba na kopesa bana na yo elendisa kondima na bango to simba to salela to sepelawa na se ya tango pe suka bombo na biso oyamba biso na mboka nkamba Nouvelle Jérusalem na komba tata mwa pe tata molimo santo amen. Faki pe mamuke Kimbangisme oye Nkamba oye Papa Simon Kimbangu Kiangani oye Ebeto bien ebeto Tozali na nzambe na biso Tozongisi botondi ndenge toye mokolo malelo batata ba mama tolandi litei moko ya kitoko mama selo apesi biso Atangi na mkana na ya Psaume 33 verset 12 Esengo na libota oyo Yawe azali nzambe na bango na tango wana babandai kubenga nzambe Yawe na tango oyo 4e génération bazali kubenga ye tata Simon Kimbangu Kiangani bo landa malamu ndenge nazali ko articuler ba mona ngai na 4e génération papa nzambe to Yawe bazali kubenga ye papa Simon Kimbangu Kiangani ba Simon Kimbangu bakomi ebele Simon Kimbangu ya Vuvamu Simon Kimbangu ya Bundu dia Congo Simon Kimbangu ya papa Tuzolana Simon Kimbangu ya Batuwana après ebongo biso bao totali na nkamba Simon Kimbangu Kiangani yende nzambe wa biso esengo na libota oyo papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe molimo santo asangisi biso mokolo malelo mwayenga donc biso banso awa tozali bana ya papa Simon Kimbangu Kiangani esengo na bino tolandi mukanda ya Exode 20 mibeko zomi ezali kokende nzela moko na 12 préceptes de l'église tozali koyoka ko landa yango malamu solo batata ba mama to négliger mibeko zomi ya lingomba te to mibeko zomi na mibale ya lingomba to négliger yango te to kolakisa yango na elobeli na biso evangeli na biso elateli na biso elaleli na biso bisika nyonso tozali kotambola to refléter te tozali bakimbangisi tozali kotambola na mibeko
mibeko zomi toyoki na 10 commandements na Exode 20 pe mibeko zomi na mibale ya lingomba. Na yango tulandi ndenge Moteyi alendisi biso kitoko na mukanda Ezekiel 18 verset 21 à 23 ezali kolakisa mission ya Sainte Trinité awa na se ya tango, la mission de la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Balingi pasi ya mutu te, balingi mutu ya mabe akufa na mabe te, mutu mabe atika mabe asala malamu. Moteyi ya pointe to a ciblé moko ya papa Simon Kimbangu Kiangani alobi to tika bakazaka to longola bakazaka ya biso batu mwindu to ya mindele ezali Rose Croix, Maikari, franc-maçon, bandako nyonso ya molili kimbangiste to kota kakuna te. On n'adhère pas à ces sciences d'occulte. Franc-maçon, Maikari, Rose Croix, ezana mususu ezana ba Kongo kuna courte joie bisote na église oyo te. Kazaka ya batu mwindu banzambe ya bakoko, banzambe ya bokoko na biso wana yango tozali komona lelo mangomba ebele babinzambi babandi kotelemela lingomba oyo ya tata Simon Kimbangu Kiangani, et surtout les chefs coutumiers. Tata oyo azali na Belgique, azali chef coutumier, azali na nzambe na ye, me bango nyonso Simon Kimbangu. Différence ezali biso Simon Kimbangu Kiangani totika banzambe ya batu indo nkita soko zana ye tubela zongisa ye bankita wana yango ba chef coutumier mingi bafungoli mangomba bazana biloko wana babundisa tata Molimo Mosantu. Kiteki nzambe ya kiteki ya batu mwindo totika longola bakajaka wana to longola kajaka kiteki kodia to longola tubela zongisa nkodia uzana yango uzotia na se mbeto uzotia esika oyo yebi longola kazaka wana totika kobundisa Molimo Mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani. Mandona tika Kinsunda banzambe ya batu indo ntsele pungu kindoki tolongola bakazaka wana. Mama Moteyi atuni biso na 70 ya papa Simon Kimbangu Kiangani, nani atubeli, nani atiki banzambe oyo? Eske nakati na biso banzambe wana bazati totubela batata ba mama olongwe na yango na mboka na yo, oye na yango na poto, obandi ko déranger église. Totika totubela batata ba mama soko kangi motema ikusala yo pasi. Papa Simon Kimbangu Kiangani alobaka ete banzambe wana bakotomboka, mukolo ezali bakotomboka na bandaku okangami na ye likamboti. Me lelo mama Muteyi te biso mama diaconesse nzambe alingaka liwa ya mutu amabe te, asepelaka ete mutu mabe atika mabe na ye.
totika mabe wana totubela batata ba mama toyoki tomoni tozali ko vivre tata na biso papa edingwe atiki na ye malgré batu balobaki est-ce que suki wana atiki mais atiki na ye lelo azwi baptême lobi akozala pasteur après okoloba ete papa pona nini otie ye totika batata ba mama totubela dans l'église kimbangiste tozalaka na ba cérémonie ba délivrance te ba jeune boyoka les jeunes suivez-moi très bien dans l'église kimbangiste on a tout simplement la cérémonie ou bien les termes de la confession kotubela makambo ya délivrance ezate kende pa nganga nzambe ba délivrer yo non chez les kimbangiste c'est la confession tubela. Je vous ai déjà expliqué ici comment on fait la confession dans l'église kimbangiste. Nako jongela ngo lisusu. Na église kimbangiste soki omoni ete litei wana etuti yo. Omoni likambo wana ezali kotungisa yo esengeli natika na kosala ndenge nini na kolongola kazaka oyo ndenge nini yo moko sala examen de conscience na yo olobiti esengeli nakende kotubela batindi kaka mutu te on ne force pas quelqu'un pour aller confesser ses péchés oye pa ya nganga nzambe ezala tata ezala mama papa nalingi natubela masumu na ngai ambo ok ofukami liboso ya nganga nzambe otomboli maboko likolo ndenge baskuti basalaka botala ngai batata bamama botala nga malamu ndenge baskuti basalaka ofukami liboso ya nganga nzambe olobi ete na kombo atata mwana pe tata molimo santu bambangi misatu ya likolo bambangi misatu ya se les trois témoins d'en haut les trois témoins en bas na ye kotubela mabunga na ngai na kotubela mabunga batata ba mama ba jeune okotala na kati ya mibeko zomi les 10 commandements oyo obungisaki oyo kwesaki otali na kati ya mibeko zomi otali parmi les 12 préceptes de l'église oyo okwesaki yango nde okotanga soki ozali na nzambe mususu ozali na bic magie mouchoir to pochette magique to eloko oyo bapesa yo na magie wana zongisa yango eloko oyo na utilizaka pona bondoki na ngai yango oyo otubeli na sukisi wana na komba tata mwa pe tata molimo santu amen. Après pasteur akopesa yo toli soki apesi yo toli mukie après akoyamba tubela na yo ayambi tubela na yo mbala misatu na kombo misatu ya bule na kombo tata ya mwana ya tata molimo santu après abondeli la confession de l'église kimbangiste c'est par la prière ayambi mabondeli na yo abondeli apesi yo mbote atelemisi yo okei ozongi bafutaka pete on ne paye pas la confession na yango batata bamama tolongola bakazaka tolongola yango
Papa de Alungana alobaka ete vila ya onso isumu. Libunga nyonso ezali lisumu. Yo ozali kotingama kaka na eloko wana. Otingami kaka na yango. Tango ezali nano. La mission de la Sainte Trinité, mission ya bamvala misatu. Nzambe tata, nzambe mwana, nzambe Molimo Santu ezali ete batu ya mabe bakufa na mabe na bango te, batubela batika. Na mwa exhortation na ngai yango wana na bakisi na Matei toyoki mokolo malelo. Tolandi ba communiquer solo batata ba mama to zongisi botondi paroisse pilote. Ndenge to sepelisi tata Molimo Santu kuna na Nkamba, tobimi 3e paroisse au niveau de la nation, tobimi 3e. Le premier bazalaki Kinshasa, le 2e bazalaki Nkamba, biso na paroisse pilote tozalaki 3e. Tozongisi botondi na musala tosali ya malamu to continuer. Totonda maloba papa pasteur apesi biso na kombo tata mwana pe Molimo Santu. Kombo tata ya mwana pe Molimo Santu.
nzambe wa biso tata Simon Kimbangu Kiangani tika ete okende na mwana na yo moko oya kutelemela bana na yo telemela ye oya kubundisa bana na yo bundisa ye oya kuswalisa bana na yo swalisa ye ezala na butu ezala na moi. Ndeko batali tokomi bongo na suka ya kilti na biso ya lelo. Mateya basili kote ya biso tika ete to bomba yango to salela yango po ete mokolo wana to bikisama. Tozali toujours na continuité ya fête na biso ya le 12 octobre o ezalaki bongo bokabwani ya nzoto pe ya molimo ya papa Simon Kimbangu pe mbotama ya tata Simon Kimbangu Kiangani 70e anniversaire. Un grand merci na Yemoko la boussole papa Simon Kimbangu Kiangani ainsi que toute la famille sainte. Un grand merci na famille kimbangiste ya mokili mobimba. Na sima ya caméra tozali bongo na papa Branly, le grand caméraman papa Branly Sweka, pe na elobeli ngai wabino mama Judith Makumbu. Topesi bongo merci na cordon papa Lambert Makwemi mope équipe mobimba ya Ratelki. Na pesi bino merci, à la prochaine.